Dingwe na tubili. Nabike papa na yoko tika valise mikumba. Patakasini ni kenako tika kisi. Parce que vous avez dit que vous kisi on peut te moni place bimité. Maloba na ngai o na sala kana bina oke papa ni yale kola yo. Osalinga mabe. Oye ko senga ke Dingwe limbi sangana makamuna sarake paina yo. Oye ko tika ni mikumba na yo. Yangora mikumba. Po osalinga mabe oye ko senga bolimbis. Nga persona bina yo ki bon merci na yo ki kende likamu moko ezali susute. Omoyo ko zonga nesenga. Sona bi non na ningo yokira ote. Omoni bien ko travailler yo. Congolais yebi ko susura likambute. Yende mutako découvrir nga parce que yemtali nzambe. Nga na ko découvrir parce que ya tunda na nyoso. Na ko découvrir pona lukani. Na lukaliwa nga jamais. Yende mutako découvrir ngai ke Dingwe tika likambo. Nga na ko découvrir pona banini tikani. Na sukian. On dit mêlé capo Simon Kimbani Kiangai. Et Dingwe apota mesali mbula boni na kata RDC. Pasteur mokabenga ngai teke Dingwe yaka na ibiso makamba fina. Oyiba ninga ko nanzanza. So wa moni ngai yoka passage ba na église so moni Dingwe bokima. Kanga bana ba moni Dingwe te. Mais ye avant du musika na ba Congo. Par exemple yokola Denis Lessé. Ndeko nanga soko tuza mwa desaka sima tokende pe kotika pona région na biso. Il est soit pasteur. Nani? Il est soit pasteur wana. Pasteur. Pourquoi ba poni ba pasteur ba poni mangomba te. Ozaka ka mota église ni okeka osambeli otiki Bible ma pepe. Na kosenga na président de la République akamata douane alongola yango. Carton bisa la mer bloc rolia et futa ka douane te. Pourtant on futa douane te bloc kitatal. Bloc kitatal parce que premier voleur eli batu ya ofida. Bato le comme DGD. Ba douanier ba leki ko yiba makasi. Sunyo sombote batni sa on kamba na papa na pese mbote. Tomona mabete bochangana mabondeli pour que ma bonne prière na bino e ko sunga ngai na libota na ngai. Congo TV is on a canal Congo TV. Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez partout à travers le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces numéros consacrés bien sûr à l'événement de Dingwe. Dingwe, l'homme qui détient les records du championnat de catch congolais. Il est resté longtemps champion du Congo, égal à lui-même. Aujourd'hui, c'est lui qui propulse d'autres champions. C'est comme ça que nous allons partager avec le célèbre catcheur congolais qui a aujourd'hui traversé les frontières. Il est devenu un internationaliste. Nous avons le réel plaisir, en tout cas, de l'approcher pour parler de ce grand homme qui doit, en principe, encore une fois, être décoré par l'État congolais. Il l'a été, mais je pense qu'il les mérite encore. Nous allons parler avec lui dans ces numéros. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'il revient d'Nkamba, où il a
été accueilli avec faste. Il a visité la cité sainte d'Enkamba en tant que Congolais, en tant qu'Africain, et il croit à l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. C'est à ce titre que nous venons également l'aborder, mais également nous allons aussi évoquer une question d'actualité. Vous le savez, les chefs de l'État demandaient à ce que les célébrités, les hommes politiques, les hommes religieux puissent apporter leur soutien afin que l'insécurité puisse prendre fin dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce sont là le sujet que nous allons devoir aborder, mais ça sera bien sûr plus en lingala, parce que nous voudrions que le téléspectateur, le maman, tout le monde puisse bien comprendre ce que nous allons devoir discuter avec le catcheur Edingwe. Mesdames et messieurs, c'est parti. Bonjour Yaedi. Alors, Edingwe Motonangenge, Batunyo Sobayebi, Yaedi pour les intimes, Ezalabale, qui banana yo, Batunyo Sobayebi, Yaedi, mais Limbisa Bicho Penza, le loto banana Koyeba, Yaedi, comment on les a rappelés? Edingwe Motonangenge, Yaedi, papa Yaedi, mais comment on les a rappelés les champions? Pour les bébés, vous faites un Edingwe. Oui, bah, combien Edingwe était? Edingwe. Ça va. Sur le biga Edingwe, donc c'est Edingwe. Mais Yaedi sera à l'axi carte, quand même, Barokoma, il a édité. On y a monument. Il faut que tu aies Bino Penza. Le quoi tu as Bino Penza? Président de la République n'est pas ça est propagande. Hein? Kassavo, Mobutu, Kabila les pères, Kabila les fils, Toyena Fachi, Béton. Ça est propagande que soit comme il faut tant à combattre avec un ballon. Bon, on boule belé pour faire une dingwe. Le caractère boy va qui combat dingwe la canane. Nous tout le monde est psychique à mais tout bien à dingwe mais tu es rapide la communauté. Tout n'est la biseau le coco ça. N'a pas bien que tout ça une émission. C'est un ballon, nous sommes pas venus combattre mais bon le canane. Très bien. Alors, vous comprenez que tout ça il y a dit à le bim la muso sur le combo naïe parce que tu es bien il y a dit que n'a pas que spécifiquement déjà pour ça. Oui bah comment on est pénètre la canane à promettre le ballon peut-être dans prochain numéro il y a dit bon voyage en Kamba tout comme ah oyambi je sais pas nayo Kamba et l'équipe boni. Oh Kamba l'équipe to ko ya minga ne ba ya makamo konsi. Donc na qui décider ba yambingai na papa o ya nzambe na ngai na ndimaki te ke na ko honneur wana mais ko honneur do na mériter en merci ya idi obandi ko tuka tango zokoloba déjà que o azali nzambe na yo batu bazoloba mais ya idi a andimela Yesu Kristo ya idi aloba zamutane yo ya idi lola komi ko papa Simon Kimbangu ki ngana nzambe na ye na ndenge nyine mikana ko expliquer ya idi makambo ya lobili ngai on dirait que batiraki vidéo pour bana ko détruire makambo na ngai on regarde des vidéos te mesi batu nyonso na kata bureau na ye tofanaka ka ngai madame na ngai na papa abani ko yebisa ngai nalelaki na bureau na ye tanto bimi na ye libanda namona ki passe na leli Jesus do mingi bayeba ki tine dingwa leli te omonika ki dingwa leli na lela ki po baninga bazana sima na ngai bakende kotika mikumba na bango pa ya papa mikumba te ki kende kotika ki sinon soko tubeli maloba nunu sute pa ya papa papa saka bi esili oui, on a vu bien qu'il a commis Kimbangiste. Pour Mangomba Nyoso na kota, muta tunanga mituna lokola papa Simon Kimbangu azate. Naki kumuna be experience kuna makamuna muna kiri et puis nga passe na motema. N'évite son na ozongena ngolusus. Très bien, Azolo Bango a cœur ouvert. Aujourd'hui, il y a dit les champions Edingwe a commis Kimbangiste, Yemoka Lobiango, je crois que Boyoki Yango, mais il y a dit son a tenu en côté que ça pas si Kimbangiste bah Pekisa à ça la sport, un Kimbangiste ça la sport, mais un Kimbangiste Abundarana qui cité, or tu es les champions Edingwe c'est l'homme du spectacle, on valorise Pekisi Nabiso ya ba Congolais. Mais que ça la contradictoire na foi na yo sugasiko en tant que Kimbangiste au sala ndengeni
Dans bien que Batu Barakotine ngana sa miracle colaring les carabino fanatique. Pour ceux qui dingwa keko bunda combat à sali miracle té et dingwe à décevoir biso. C'est obligé c'est un miracle peut battre la CP. Ceux qui commencent à 10 minutes, 5 minutes. La lego bunda pona CP sabato ya fois normal. 5 minutes na rôle bunda yango pona CP sabato alimbikisi. De la okabola. Et pour le moment, la prononciation Kachinanga qui se monene na zui. Les Amayankamba. Au bêta déjà Kachir Moko Melissa Amayankamba et Tingo Yaidi. Kachir Nani. Kachir Nani, comme les autres qui m'ont dit qu'il y a eu pas que on a bien. Abeta Kingai. Abeta Ngai. Tout le monde 2 fois. Abeta Amayankamba. Abeta Amayankamba. Na rondi mateke Amayankamba. Na koiba secret Amayankamba kuna place na wood. Donc bitumbo to sali na lobiongo pona tumbo la yo. Bitumbo to sali o bitumbo bo bundana Kachir wana pa leka na hatelki. Aloba ki abeta Amayankamba. Donc ça là vraiment du réel parce que batu bili balobara que non, il dit ngwa tikelier po fulaye. Oyebi kombo na nga komo ekiminga muke. Nanga Steve babi o tiklara po fulaye atombama. Ndi o pesaraye o kajua na beta yo. Or que c'est vraiment du réel. Abeta Kingai penza. Amayankamba. Ngana bombali kambute. Na kondi mabeti ngana imika. Nandi mabeta ngasu na stade Vélodrome. Na Kitambo. De tous les 2 combats, il y a gagné. Non, Abeta Kingai ko beta. Amayankamba et Salaki, de l'omoni force nango. Mais au beta pe de komoko bandeko benga Mendes. Kachir Moko Mendes azamona Delvo. Au Melissa iba bidama Amayankamba solo. Na ibiangote ya lokuta. Bato balobara ke ya idea Melissa Mendes wa Amayankamba tout ça. Aujourd'hui information que eza du fax eza lokuta. Ya dit merci beaucoup Nenge ozo répondre biso à cœur ouvert. Est-ce que coiffure n'a eu posé problème té tant que Nkamba au monaki batunyo so bazaba kovo papa Simon kovo bandemble ba kovo mais coiffure n'a eu ezanam au kolongola on ceux qui osa baptisé to otika non nango comme un symbole. Non, eza beauté na ngai. Et le quoi moi ça bimi yo kene salon pona ni. Mutu mutaki ne salon akataka style o se pesa e bon sanzoto na ye. Ngape na mon style bon sanzoto na ngai yango. C'est toujours lingwe. Na ko changer beauté na ngai. Po na kata suku za le ko mokote. Batamona ke eli kisino eli beauté na ngai. Et ko longola ngote. Tika lokola moi monument batso ba mona ke dingwe yo wana wasala makambu et belé ça on comprend mais ya idi tuko tasuko na muzindo ya makambu Nkamba papa Simon Kimbangu kiangani molimo mosantu lelo ya idi ondimeli ondimeki papa Simon kiangani aza molimo mosantu tozi la baptême na yokan comme kimbangiste parce que mondimi kimbangiste a baptisé au banda malongi et puis on a baptisé quand il dit on les a déjà idée ya kuza baptême yali batunaki ngai soki bakoki kopesanga baptême nabaki non papa kopesanga baptême siko na mte parce que nanu nakembi na maloba te liloba nanu nakembi nango te soki nasali yango bosali kaka mpo na yali edingwe nalingi mpenza nakota na mozindo ya prière ya makambo nyonso nsima nayeba kozwa baptême. Ok, donc oui, donc le lot, on a une soirée spirituelle, pour qu'il manque une rango, on a une église à Tongo, et on a eu le 25 mois qui n'est c'est confirmé. C'est confirmé, on a eu le 23, on a eu le Nkamba, na sekana na bango, to sepela elongo, simana yango, na kozonga na Kinshasa. Il dit à part Makamo papa Simon Kimbangu kiangani. Mokonzali ngomba ebisio est-ce que découvrir makambo mususu kati na oyo et faire comprendre que bon nzambe zali kati na tata oyo yende mutako découvrir nga parce que yimtali nzambe ngana ko découvrir parce que ya tunda na nyoso na ko découvrir pona lukani na lukaliwa nga jamais yende mutako découvrir ngai ke dingwe tikali kambo ngana ko découvrir pona banini tikani. On dit que pour Aïbisho Makambo, ils ont katina.
makambo alobi na ngai na madame na ngai epesi nga pasi na félicité papa nzambe na ngai Simon Kimbani kia ngai edingba botama esali mbula boni na kata RDC pasteur moko abenga ngai teke edingo yaka nayebi biso makambo ya vi na yo oyeba ndenge kolanda nzela so bamoni ngai yoka passage bana église so omoni edingo ebokima kanga bana bamona edingo ete mais ye avandi musika na bakongo boso bomona bavideo nalelaki mpasi ya bakongolais ngai edingo natubeli nabike papa naye kotika valise ya mikumba bato kasi nini ekendaka nde kotika kisi bayebi koyotika bakisi tozeli bakisi yango mpe tomoni mpasi ebimi te maloba na ngai oyo nasalaka na bino oke papa eya lokola yo osali nga mabe oye kosengaka edingwe limbisa nga na makambo nasalaka epai na yo oye kotika nini mikumba na yo yango wana mikumba mpo osalaki nga mabe oye kosenga bolimbisi nga biso na bino yoki bon merci na yo kikende likambo moko eza lisusu te omoni kozonga na esengo so na bi non naningi oyokela te omoni bie ekotravaille yo congolais ayebi kososola likambo te ngai nalobaki bien ke naye kotika mikumba ye ali nzambe soki abe aneutralize ngai akoneutralize ngai yo moko olobaki obeti bato nyonso makoki obeta ye te kobeta ye te parce que ntango nakendeki avant nakota na bureau epa nayeba ngai bayamba ngai le même jeudi nakendeki na butu na meki papa na meki nakoki ye te omekaki ye na ndenge nini olingaki obinisa ye ndenge wana obinisa bato na kati olingaki nayeba vi na ye eza ndenge nini olingaki otala ye na tableau na yo mais namoni rie nazomona ye te nasali nyonso nazomona ye te na bino tato aza na mosali ya nzambe ya solo aza na nzambe ya solo bato misusu ya mangomba mosusu bapaster mosusu omekaka bango tokona likambo mangomba mosusu te wana eza déjà le passé omeka bango na kala nawela présent donc oyo sikoyo omeki okoki ye te mais ntango okomi nkamba impression ezalaki nini parce que eza première fois na okende nkamba omoni na kati ya mboka wana trajet osalaki omoni bandako kitoko omoni construction ndenge ezali ozalaki na impression nini tala keneki nkamba esalaki nga mawa mpe nalelaki baregion nyonso baconstruire nkamba eza lokola poto papa na kati ya parcelle ya nkamba eza lokola poto baregion nyonso batoki sauf région bandundu batonga rien na kati ya nkamba na kati ya nkamba namonaka pavement ya pamba fondation esili mais batonga rien esalinga mpasi nakosepela makasi biso bato bandundu mpe tokende kotonga tala moto lokola Denis Kambai aza moluba me akotonga building na kati ya nkamba pourquoi ake kotonga na Kasai te me akotonga na nkamba bayebi ke mboka wana eza pays moko sain nakosenga na bandeko na ngai napesa exemple lokola Denis Lese ndeko na ngai soko toza mwa desaka nsima tokende mpe kotika mpona région na biso ilesi wa paster nani ilesi wa paster wana ya paster pokuna baponi bapaster baponi mangomba te oza kaka moto ya église nini oke kaka osambeli otiki don na yo ozongi na yo na église na yo yango baza oblige moto te ke il faut bona osambela kaka na kintwadi jamais ozala moto alingomba mosusu me otongi mpe nkamba mpona komokona namoni mindele bato mwendo bato ya pays na pays baza kuna nabi oye antuka likambo eyali awa tomonaka mabe te biso bato bandundu tosala makasi
to na construire mboka na biso. Un message moko et pas Bandeko Nyos Yabandondo Bazorolandayo, un grand notable Yabandondo a lancé un message. Alors il a dit au côté qui pena mausolée à Papa Shimo Kimbang, si elle est le lieu le très saint Yankamba. Donc au côté qui nini le kaki nakatia mausolée au santa ki nini. Tant na côté qui nakata mausolée, na moni bato fond de la porte. L'exception de la côte à Katokoti. Fungula mozoto moni cercle ya papa bacha tapi moko ya pembe ya liboso to fukami na tapi tanto fukami na olobi makambo na nyonso sango oya na oyesala ko passe na motema na lobi tango na silisi noyoki loko ya cercle eningani cercle Papa Shimo Kimbang ninga bio pour ce côté bazonga arrière au koba lukato bono zonga te zonga arrière loki cercle zoninga lokola moto za et loki za kati kwenzo koninga tant on a bimi franchement to la kina mwasi nanga na bosani mwasi nanga dabani ore na ko bizana porta ko mayango yo na bazonga suna kati mwasi nanga la ndinga lo binanga champion ozo kiende wapi ngana yebise me mama nazo luka yo albinga yewe achungana loboko abimisinga yo bunga kinakati po nino zaki na doute tango kota kito bonga makite nyoso oyo ngako tiko tika kite yango esali bongo to zaki nini na doute que jamais papa ngo makamba bana biseza lokuta mais na komo na réalité ok la monnaie réalité batinga suke na mai na ko sukula na mai o zindanios tana zinima liboso suki na ke polite babino le fo suki be bola na zindine ba soko kot na mai ona fungula misu na funguli misu na katamwa ina moni ba ndako ba building ba fortizo tambola e bangi singai akati mai sima mai moni mindele na batu mwendo na katama ya Nkamba na bimi avant na kota kutuna bakini na basina surveillant na boluka na singa na kangana lokolo posoki na bomoni ke na umeli bobindi singa po bisangai deuxième fois na ina koti na mona somo na mona kana mona fungula miso ezati na dindika kanyoso mena kangi miso sima na bimi na kena juma yo na tama yango na juma ina meli leo na mona ki miracle même makasi za kokwea na kata mai kota kate mai très propre mai yango mona kola jaune mais tu es obligé de mélanger mais makasi kokwea na kata mai wana. Alors, il a dit au loba qui paie que avant qu'il ne kamba au mona qui bat bazo yebi so pe okende kaka bando au mona qui nini na ngi tout le baliga mongo pe na moi clair parce que balobi il dit ezala makambo puisa qui a kende kamba tout à l'heure le papa Shima benga ki pa biso makambo mais yo mo po mona qui makambo c'est vrai que mona qui pe makambo non tant la qui afana kende kamba na mona qui mona mokamwasi aza pepe ba 4 ans ala bananga yedingwe bazana posana na Nkamba dans la monango blague après 2 jours nek mon invitation watinga na WhatsApp et tinga bongo ya na Nkamba bana batina ko invitation église na ibon tanga invitation après na ko vanda 33 jours les on situé mon ko Nkamba ayo bana tinga bazana besoin na Nkamba tinga na ko so surveillant qui mangiste azaka mondi makintwati aina ndakuna yao bakina moto moko utaki poto bayo janga bana bibona kenenga moto photo kena na madame to semezela na madame sokei to yi comme na Nkamba en tout cas
taba nanga ile kala restaurant ko lianga bia nazana mbongo olia tabite mo olia ofele ko olia ko fele ba pesinga ndako na villa moko boye et pas préserver que kolala na pia na villa ope nazana mbongo ofuta chambre te papino chambre pesa lo ofele 10 jours de kozonga chaque jour nous allons déjeuner, nous allons à midi, nous allons à beaucoup. Alors, l'église Kimbangi, c'est quoi 100 ans. Le 6 avril, les alaki centenaire de l'église Kimbangi, chef de l'État Zaki Lankamba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Pessikoutou Makanisinaye, à Pessipe Malobanaye, pour être le 6 avril, tous les alaka journée moko chômé payé dans Bokanabiso, nous allons férié. Bakino sonanda ko pona ko kanisa komba pe ko kumisa ko ma papa Simon Kimbangu yo en tant que moko ya ba star ya moko na biso o monaki maloba ya moko nzamboka ndenge ni non ça a raison mais le que tkali sikoyo na école bayibisaka bana tine ya feti wana po biso tumesana ko bakaka ba feti ya mindele mais ndenge Simon papa nzambe na biso Simon Kimbangu ya itotea kone kata école te même une église aya bakimbangiste na école na bango batea ka yango te alors faut tout luka to sala makasi bana bayeba ki Simon Kimbangu azalaki nani babomaki ndenge nini akufaki pona nini ponga na bibi papa Simon Kimbangu akufaki pona biso ba noir pour l'indépendance. C'est longa. Ce qu'on a besoin les 23 dans Kamba, 9 ans avant baï bisanga Simon Kimbangu azalaki nani. Akufa kindenge nini. Il faut nous connaître ba histoire. Très bien, le gros qui est Kamba le 25 mai. Certainement, au lobby, on a déjà dans l'émission, au lobby qu'il faut au col de la peine dans l'Iloba, au col de l'Iloba, au yé, au col de la magambo belé. Ça c'est très bien. Je crois que bateau va quand que il y a idée à Keneka pour un spectacle, il y a idée à Keneka pour ACPLI Sabakimbanguiste, il y a idée passer à la buzz. Je crois que bateau comprendre que na ta oignon sur sali na mukil na biso na oignon sur sali na Congo, le lot aux anatina en salle théâtre té hein. Théâtre salatina té. Na sakana na yo muta mukil. Mais na sakana na nzambe té. Oyoki. Na sakana muta mukil kasi na sakana nzambe te po ya ko akobotu la pema na ye akoyebe ko tigelo pema na ye na ko sakana ete. Alors papa Simon Kimbangu qui en a zapena bande ko toing ba conseiller direct papa Mbenza papa Zako papa Rigen maman Kwakiadi na impiso kutana kina bango pe on est baté belé comme na ibi na nga bango te première fois na comme Nkamba mais petit non riba bango nyos ba o peut-être qui ont miraculeux comme son dans le lobby même na ba média ou bitoko ko découvrir le logo msusu andero yo lobby o peut-être mona ke na tamboli be église mais loko na mona on be église te non au moni na tamboli be église Kimbangi tumona kango ke e umelaka Kimbangi se umelaka te ndenge nini soki bazosambela bakuti tongo tipo quoi te baumelaka te ya nde badoration naye comprendre bango ya badoration ntintsani pe ezwaka pe temps ezwaka temps te mpo na koti kuna na moni ntisani ezoumela te ya solo pourquoi na kokosa nakobano vérité ke eumelaka tokoti na meme madame na ngai akoyebisa yo ke tomoni ntisani eumelaka ta nasepeli makasi parce que ndenge bayambi ngai soki nalamuki na ntongo oyoko jipe ye kozwa biso papa lobi tokende mbango atuni soki osoli me bato bayali mingi ndeni papa oyo elikaka ngai abi non amoniki bapisanga babi mwana moko akendeki papa na ye asengaki mbongo akende kosala mobulu na mbongo na ye mbongo esili azongaki papa
papa yambaki ya bombaki ngomba munene basala mwana na fete ezala kola yo dingo kendeki tisiko yo zongi foto sali lo fete ya makasi pola esengo ozonga na kata libota. Il dit curiosité, je ça la curieux hein. Ou tu camboyé maintenant notre photo te ya papa Simon qui m'a on anda kokocha. Kutuna za koluka yango mama pasteur na église à mission. Alobaki ke kosomba photo te ngamona oluka photo na opesa oyo Simon qui mbanga la tela ba tâche na bino merci ochana ndaku na mutuka na yope non nakotia yango za protection na ngai nakotia. Merci beaucoup Yaidi, chers téléspectateurs. Tout ça il y a champion des Babengaraï parce qu'il est resté le champion, je l'ai dit. C'est vrai que le lot a le bien qui mais Nambo Kanabiso ça aura toujours garder n'a pas pensé Nabiso grandeur. Il y a catcheur Oyo. On a tout à l'heure que l'État congolais faut continuer qu'honorer parce que Asali est belé en termes de démonstration. Le lot Azashiko Nangambu il y a église. Et tant que Baboué te belépé bazo ko courage wana ya ko bongwana et belépé certainement ba ko nkamba ba on wa nkamba te après voyage na nkamba parce que c'est un grand champion qui parle et il faut inciter ka ba te belé ba ki no vivre peu oyoye à vivre tozo chuter hein pour que tout aussi s'entretienne na biso na ya Edi mais ya Edi c'est vrai non lobi yango que au monaki bandaku kitoko mais ba te belé ba mona ba kimbongiste hein bazo batemba mona bango bato balexaka ton na bango ton basaka bantintani o bantintani wana nde tongi kamba oyo ke ina ba paroisse mususu ndino koloba na bato balandaka bakimbangiste ndi basaka bantintani na bango bango balinga bapesa bango kasi bakoko pesa nzambe te yango moye tobonga yali te nzambe alingi totongeli bandako ya kitoko tala na kimbangiste okota na kati ya kimbangiste ce qu'on sera inane, dans une année, on a l'offélé, on a l'offélé. Mais tout ça, des photos, tout le monde a quoi? Église, ni ça, c'est le quoi? On a qui comme on. Nandi makite tant balbina qui on a l'offélé, on a la qui sur son assis ici, pour bien la facture. Facture. Et qui papa a salinga prière, a bien bimakinde. Na bimi na kena Kinshasa na ibisi que le 23 nazali ao alanga merci donc batintela bakimbangi c'est vraiment natina au moni yango eza natina parce que tant bokene na nkamba bosumba bloka oliate bolaka ofeli bolela ofeli yanga pena zo senga na basali ya nzambe oya biso tozali awa tangi déjà Denis Lessi tangi Denis Lessi Denis Lessi pour nini boza na mo polémique mo na Denis Lessi te na tangi wera na tangi gouverneur Gentini Ngobila je pas na nkamba mamona ki yango azali moto mokili faut qu'on rappelle ce qu'on a deux sacs à ciment ngabe so azana un sac à ciment na tia pour que nzamba yebake na ndako wazolala oyo edingo ba contribuer. Mais est-ce que y a dit au monité que ndingo zuli kanisia bandu no petonga ba te belé ba Jean Kimbembe ba gouverneur ba Jean Kimbunda ba Gentini Ngobila ba Kimbembe Mazunga ba Denis Lessi ba tunyo so bandu no ba Simba ba to palu wana belé ba Wilima Kiashi ba tunyo so oyebi okoki ko sala pe loko moko ko mona bango pour que on me appelle contribution na bango na nkamba boto ngape ndako na bino ya bandu. C'est vrai on le vit bien. Na koyiko tambola on a wela babis na kendeki plus tard na ko senga na nzambe alukila nga transport pona que notre ba umbu na sula. Vraiment il a dit je crois que tout soit tant on a biso ezokoka pour que to kabwana nayo na ozonga na motuna ya nkamba na sima mena lingi oyebi que chef de l'état a outi ko décréter état de siège na est kuna na Ituri Penset Kivu batie ba kondia armée pour na kosilisa insécurité chef de l'état sengi bato nyoso baza ba leader d'opinion ba soutenir action wana et le côté na yo za leader d'opinion nino ko koloba pour na insécurité
oyo bandeko na biso baza ko connaître mikona baza ko kufa ko kata bango mituko boma bango na ndenge ya mabe na décision chef de l'état azui. Décision chef de l'état azui décision moko makasi. Oyoki. Mais loko na ko tsenga ba rebelle wana bazo ya Kinshasa. Azui na Kinshasa. Yo kanga. Tango ko na Kinshasa. Tu évacuer tous les civils na katabakan. Civil ko ndako quand ko mboka civil ko kovanda. Azui ba plein ya guerre, azui ba plein ya soda, azui makamunyoso. Non. Civil bima libanda. Otonga ki ndako na kataka etalio. Quand il y a les points, si tout a bien, na kataka civil comme il vend d'accord, soda comme vend la cité. Est-ce que mboka comme on a dit, toujours tailler mboka, nazobeta mbela et pas ya papa président. On nettoyer ba voleur nyonso. Bongo bateau bazo teka bakan. Otiki bango pona ni. Papa président. To komi ko banga. Alors, kamata ndingo tikuna basoda, même ville à Kinshasa, tchaba soda. Balon la Chantilly ngobila. Pas tchaba soda. Na mutu na bandundute. Na rebi est-ce que Chantilly ngobila. Pas comme c'est poste mon soda. C'est que gouverneur ko kina été. Abaneka na poste ko ya gouverneur. Awa kuna oyo balongoli na est. Kuna insécurité zati. Insécurité yali. Mais biso pe nga pe na bango bien que awa na Kinshasa dissipé du temps insécurité au kota. Parce que ba civil ba gagner ba camp. Balongola bango ba soldati. Bongo Kinshasa bopeto ezokende ndenge nini? Ozokota makambo Kinshasa bopeto te ya idi. Te likamba Kinshasa bopeto tozokota yango. Chantilly il est combattu. Banguna bazo tchaye misu na ndenge nyonso. Ok. Banguna bazo tchaye Chantilly kaka ya koloba te. Po kaka nini a réussir te mais a ko réussir a kolonga. Chantilly a kolonga. Chers internautes, mesdames et messieurs, tout comme pratiquement cette fois-ci, dans ce émission, on va terminer avec deux questions. D'abord, comme il y a Yemoko champion, et ça comme il y a Matete, dans cette région, Nzela Isa Malamute, Liboule et Selemi, mais Bakundon la Mabanga, tout le monde a Liloba, il y a dit par rapport à Nzela, il y a Matete dans cette région. Bah, nyoko libiso peuple. Nzela wana ba tchiona ba tchango banda flama. Ma boule est amiki, alors mais ils ont refoulé. Et bongi ba buka nyonso pour que basala pont ndenge koki one mai soki bembule beti mbule zongi la soba tangili mabanda za kozinda kunda banda za kozinda. Alors moi été l'état ba leye mbongo ya pamba na compagnie na kocha mabanga il fallait ba buka ya ngakulu sona na grenade ndenga mutali posona no bombarder pont yo komiki mangiste ki makisa non violent faut tika makamona yedi non violent na zo lande bola mo ya peuple parce que tango nzamba bomba ki mokili tanga no wepo mabeli ka kimingi yo posa capable ko panza parce que peuple a souffrir peuple a souffrir yedi est-ce que au kanisa rappelle au comme député sona comme député na ko moyibi pour nous construire n'a rien très bas député ba côté na parlement pas au salarié kaka ba chaka bambongo au commis député zala sur au koy moyibi ya dit est-ce que nengo zo mona makamnenge za ko kende nino ko senga na ba konzi mboka union sacrée gouvernement sike koti ko senga na bango ni ba konjo ba zui ba poste sika baibali ma peuple na kosenga na président de la République akamata douane alongola yango ba carte mbisa la mer bloka rolia et futa ka douane te pourtant no futa douane te bloke kitatal parce que premier voleur est libéré au FIDA bato le comme DGDA
badouanier baleki koyiba makasi tolongola biloko kolia basardine banini baloso ekotaka na mboka ofeli ntango ekoya mingi biloko mpe ekokita mpo yebiki na futaka na douane biloko otia na congélateur courant ezalaka nango te neti toyeboye epa na wa tomoni oza oblige otya groupe courant eza te non to marché sikoyo toloba nini président tokendeki na ye ngati na président tokendeki matadi ntango akendeki makambo ya courant asalaki forum me tozokende petit à petit akolonga yango. Alors il y a dit au succès na voyage non il y a Nkamba au lobby nyonso kokeki koloba lelo mais mutuna nanga est-ce que lobby to komona ote na église mususu na lobby omona na église mususu on y a na ba mbuta ba kimbong so baza kolanda yo le mo liloba parce que balandi yo trop ba sepeli na trop partout na ba réseaux sociaux ba kimbong ba sepeli vraiment na présence na yo ndengo défilé qui malgré ezaki neti moi côté msone toza na moi ring côté wana au moment na na ring na ba na li fier na musana zo sala tant on a denda qu'on a défilé wana ngolo ba ke na li fier na nzambe na ngai na mona ki fanfare on dirait que ndinga na kalikola ring na fanfare. Donc moi j'étais singoli kaki. Faki Kimbangis, fanfare Kimbangis c'est bête makasi ou apprécier Mindoulia Kimbangis. La sepeli makasi. Nga ami na nga intime et la fanfare. Alors les pas Kimbangis c'est pas Hollande, na Paris, na Belgique, partout na Gabon, na Afrique mokili mobimba, partout ba Hollande yo, moi ba mbote ça la bien, na bato surtout zaki na mobi na Nkamba. Na pesi batu nyonso mbote batu nyonso na Nkamba na papa na pesi mbote tomona mabete bochanga na mabondeli pour que ba prière na bino ekosunga ngai na libota na ngai. Merci beaucoup Yaidi to sepeli ndenge oyambaki biso epanayo bande konyo sur canal Congo za bino bo s'abonner bomoni to komi to zui Yaidi yambi biso vraiment kitoko ndenge ba yambaki kitoko na Nkamba yipa yambi biso kitoko to sepeli makasi maman Ginette o alinga kito sa no émission maman Ginette abina pesa mbote maman Ginette Samba ngapela zonksi mbote ya mingi na papa Clément azamuta wapi azamuta France avant na France na mobile ne papa Clément ba pesa ba kimbangiste ngana kipe kimbangiste oya la catholique ozala groupe de prière ozala nani soki kotala ngai tokosoli sur la Bible bango pe bakoya na papa Clément na maman Jeanette na ko sengo. Merci beaucoup Yaidi, ça n'est fini. C'était avec plaisir, mesdames et messieurs. Vous avez suivi les grands champions, l'homme qui détient les records du catch congolais, le champion de champions. Il a été appelé champion du Zaïre. Il est champion du Congo et c'est lui qui a propulsé d'autres champions. Le Losuki Bakatir congolais au Bazaba champion le Loba que le grand champion c'est Edingue Motonagenge. D'où je rappelle qu'il va en tout cas dans nos prochains numéros peut-être à Ibisabiso comme on parce que c'est une bibliothèque Oyo et Sengeli na Congo Tobatela par rapport il y a domaine naïe, il y a secteur naïe, il y a sport et aujourd'hui une grande célébrité a été en Nkamba et il va repartir d'ici là, ça sera bien sûr le 23 mai pour fêter la nativité, la naissance de Papa Dialonga Kiangani en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Portez-vous bien, soyez nombreux à s'abonner et les numéros sont là. Kinshasa, vous avez les numéros. Paris, vous avez les numéros. Togoya Susukokuta, Yaidi, au Kangabso porte était hein. La Kangabino porte mon kono Kimangibangiste. Merci beaucoup. Merci à Graciano qui était derrière la caméra. On se retrouve